Moté. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déclaré mokolo ya lelo samedi 22 mai 2021 patrimoine naye na cour constitutionnel oyo ezali na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, pe alobaki ke aye kosakite na devoir constitutionnel naye tokobanza ke ekozala ndenge moko pe po na gouvernement naye mobimba. Côté ya gouverneur ya Maniema azalaki destitué lobby na plénière na assemblée provinciale ya Maniema, kasi esengeli boyeba peke procureur général pour la cour de cassation a sengaki autorisation et instruction contre le gouverneur de Chioyo Moussafir Nkola Mioma Ogi pour le détournement ya ba deniers publics. Côté ya sport sengeli boyeba peke Ligue des champions africaine ezali ko continuer attaque ba équipe nyonso ya République démocratique du Congo et longwa nango mais lelo deux équipes Simba Sport ya Tanzanie na Kaizer Chiefs ya Afrique du Sud ba ndongwanaki pe na suka ya match ba Tanzanien ya Simba baganyaki Kaizer Chiefs na score ya 3-0 kasi esengeli boye bapeke awa na Kinshasa na compte ya Linafoot Sanga Balende aganyaki équipe ya Blessing na score ya 2-1 bokolanda yango na édition ya lelo KNB News première chaîne d'information en continu na Lingala oyo ngai na Tansiata nazalaki na plaisir ya ko présenter bino pe na souhaiter bino bolandi malamu na mokolo ya lelo téléphone ekoma moninga ya moto kasi moninga ya lolenge nini mon cher obosani makamo mikanda l'état na mboka oyo il faut côte à gauche il faut côte à droite adi allô Nzambe téléphone balionela ngai Nzambe bapibie mukolo nini mon cher Megesili tokosuka bina bate peu ana suna mbongo te allô nata yuko nete na tono yango ezali tiombo to ezo kasi na maso wana solution ezali nini bandeko solution ezali service auto bengi RAM registre des appareils mobiles RAM ekopesa solution na ba opérateur ba utilisateur pe na mboka mobimba ezalaka deja na ba mboka mingi yango bakonzi bazolikanisi ya koinstalle yango pe awa na RDC potolongwa na baproblème oyo esalaka bareseau ezala malamu te babokono kilikili na banzela batelefone ya pirate kobungisa telefone obungisa biso biayo na yango mibeko ekwei boye tosalela batelefone ya original mpo na mikolo ekoya batelefone nyonso ya pirate ekozala bloke lokola na bamboka mosusu mpo na koyeba yango esengeli oyeba numero email ya telefone na yo na kobeta étoile 10 06 10 15 chiffres ekopesa yo otindi yango na SMS na 470 nde okozwa information nyonso ya telefone na yo soki ezali original RAM ekosunga biso soki obungisi telefone okima mbangu na opérateur na yo ye nde akosala RAM abloke yango esika ezali to adébloquer yango soki emonani tomitungisa te na RAM enregistrement ezali kosalama automatique na yango tobomba ba email na biso malamu po ekosunga biso na makambo ebele RAM ekotiela biso ba wifi internet ya ofele lokola na ba aéroport ba université pe na bisika mosusu na RAM téléphone ekomi moninga ya solo FRDC ba pesi bilan ya ba opération ya ba track ya ba force négative na province ya Ituri depuis début ya état de siège le 6 mai et l'équipe Bolandango na reportage oyo ba forces armées ya République démocratique du Congo FRDC ba communiqué ki mokolo ya lobi vendredi bilan ya mi-chemin ya ba opération ya track ya ba force négative na province ya Ituri depuis entrée en vigueur ya état de siège le 6 mai et l'équipe. Au total, 20 villages ezali récupérés na ba territoire ya Djougou pe Irumu d'après armée ezali bongo entité Oyo ezalaki contrôlé na ba miliciens. 38 parmi ba miliciens Oyo ba bomaki bango na ba FRDC pe 9 bazalaki capturé lors ya ba affrontement ndenge a indiqué ki porte-parole ya FRDC na Ituri lieutenant Jules Ngongo. Ba opération Oyo et s'est déroulé na front nord ya Djougou pe na front sud ya Irumu ti na territoire ya Mambasa to s'affrontaki na ba miliciens ya Codeco FPIC en coalition na ba ADF pe ba groupe ya Mai Mai ndenge porte-parole ya armée na Ituri atalisaki to zalaki déterminé ya commettre hors d'état de nuire ba ennemi ya Kimia na province na biso
Pe na sima na yango il faut franche collaboration na population pour na kokoma na niveau oyo to komi. Semaine eleki une dizaine ya ba village ezalaki déjà ya kozwama na ba FARDC au cours ya ba offensif na territoire ya Djougou. Ba opération oyo et permetta qui réouvertir ya route nationale numéro 27 oyo ezalaki coupé na ba miliciens ya Codeco. Au cours du conseil des ministres ya mokolo ya vendredi na Kinshasa, gouverneur atalisaki état ya ascendance ya armée sur ba groupe armé na province ya Ituri. Tokanisaki état de siège oyo ti emona yango kokaka musala ya malamu ekomona na pe kimia ya solo oyo ba congolais nyonso bazali koluka na partie est ya République démocratique du Congo ekozonga. FARDC musala kitoko boye bake ba congolais nyonso bazali na sima na bino. Kinshasa eleki partout. Na assemblée provinciale ya Maniema bauti ko destituer bongo gouverneur Moussafiri na vice na ye na plénière moko ya lobby vendredi 21 mai 2021 Naomi Pila ayebisa biso elikaki ndengeni. Sur 22 députés présents na plénière Oezalaki consacré na examen à motion contre gouverneur Moussafiri, P. Jean-Pierre Amadi vice na ye 13 éli ba voté pour na départ ya chef exécutif na tête ya province ya Maniema P9 Kakande ba boya ki départ na ye. Pour na vice-gouverneur Jean-Pierre Amadi Lubenga, 21 députés sur 22 au bazalaki présent na plénière, ba décidaki pour na départ na ye. To signaler que les deux autorités dessus, bazali li banda ya province ya Maniema, gouverneur ye azali na Kinshasa pour na mission officielle, wapi esengelaki pe ya kutana na inspection générale ya finance pour azala. Audité ndenge babengisaki ye pe vice-gouverneur na ye azali na Lubumbashi pour des raisons de santé. Kasi selon quelques députés au balivraki information, Assemblée provinciale ya Maniema et pesaki bango les deux autorités délai à 45 jours pour na préparer ba moyen de défense na bango kasi bango nyonso basali exprès pe ba se présenter na plénière te na yango organe Assemblée provinciale et organisaki plénière ya traitement et examen ya motion na bango sans que bazala présent pe ba décider ko destituer bango. Toye ba été gouverneur Moussafiri bazali accusé notamment na détournement ya biloko ya l'état pe mauvaise gérance de la chose publique. Lelo oyo bazali destituer pe Assemblée provinciale et décider que balongo na tête ya Maniema po bazalaki kosala mosala kitoko te. Affaire oyo ezali à suivre. Kinshasa eleki partout. Bolanda résumé ya compte rendu ya 4e réunion ya conseil de ministres et Sikawapi ezalaki président na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde awa résumé et salamina Naomi Mpila. Il a évoqué la nécessité de travailler. Lokola na bomesano, gouvernement Sama Lukonde batenaki réunion hebdomadaire na conseil de ministres vendredi 21 mai par vidéoconférence. 4e conseil Oe Salemaki ezalaki présidé na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde après mot de circonstances chef ya gouvernement congolais azongelaki polémique sur ba propos négativistes ya président rwandais. Réaction sage ya président Félix Antoine Tshisekedi oyo a recouraki na pepe na diplomatie. Selon compte rendu ya porte-parole ya gouvernement ministre ya communication pe média Patrick Muyaya Katembwe. Quelques sujets ezalaki à l'ordre du jour. Totanga proposition ya thème national pour na célébrer journée mondiale ya environnement. Le 5 juin prochain, proposition Oe Salemaki na ministre et environnement durable F. Bazaïba, après débat na ba membre ya gouvernement, thème retenu ezali l'arbre pour restaurer notre écosystème et la transition écologique pour un environnement sain. Thème Oyo, et na appui na projet 1 milliard d'arbres na horizon 2023 Oyo président Félix Antoine Tshisekedi a lancaka. Ngambo na ye ministre d'État en charge de la justice Rose Mutombo a présenté qui projet de loi portant modalité d'application ya état de siège pe état d'urgence na RDC pe yango ezalaki approuvé na gouvernement pe texte yango ekozala rapidement envoyé na parlement congolais pour na adoption. Situation ya évolution ya pandémie COVID-19 pe elobamaki gouvernement Sama Lukonde ezali kokoba kosala mosala gouvernement ya baroyo chaque semaine bazali wana pona kopesa ba idée ya sika pe kopesa ba compte rendu na makambo bazali kosala boye kitoko makasi. Kinshasa eleki partout.
14h36. Je vous remercie. Après plusieurs mois, il y a couvre-feu ville ya Kinshasa nini ba Congolais ba koyi ko constater comme changement bazali bongo na micro ya Hervé Zaka. Ça fait plusieurs mois que Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a instauré qui système ya couvre-feu na Kinshasa mobimba à partir ya 22h kino 5h du matin poto yebike eza pona intérêt ya ba Congolais nyonso kasi côté mususu pe ba Congolais mususu ba sepela tepo selon bango surtout na ba oyo mingi basala ka misala ya butu baloba ke cop na bango ekufaki kasi côté positif ya couvre-feu pe eza pe que ba crime oyo ebandaki kozala komi na butu ndeti ba kuluna ba enlèvement na ba taxi catch ba crime ya ndenge na ndenge kokotela batu na bandaku ekita mwandambo na bongo rédaction ya KNB etunaki lelo na population congolaise nini oyo ya malamu selon bango couvre-feu oyo ezala instauré depuis plusieurs mois et mimi na vie ya ba congolais. Vous avez totalement raison. Pour nous répondre à grosso modo, ils ont que ba foyer ou taki na ba problème. Vous avez que msusu ba bulingo mu ezaki na ba systématique. Ya que kini za kité. Na pendant que période ya couvre-feu, ba mabala na pesa la ngeti baba na moi ko réparer moi ba réalité msusu. Mais pour Namboka, moi je pense que tous arrivent dans l'insécurité sur le plan nyonso. Alors maintenant c'est ngaika que baye bako sécuriser le peuple congolais parce que c'est une insécurité. En tout cas, le Kouana est souvent que non ba surtout bazana ba kwa na bango baza un peu vigilant pour mabé et les quartiers. Côté à échec ils allaient ka atam supondinge batu bakenda ko luka. Ndeo tsotala na butu to luka ka boye po na butu tala kaka vi. Mais bref, à côté positif il y a que non en tout cas on a le bakiwana. Couvre-feu et même peut-être moins un plus par rapport à l'insécurité des Anamboka. Bah foyer mususu et comment un peu réparé bah papa mususu bah comment un peu moins fidèle par rapport à batana bazonga ba 0 heure ba 1 heure mais bah comment ko milenge la bazonga ndako bakutana ba maman bakutana bana. Ça c'est du côté positif. Mais du côté négatif, couvre-feu et memi et loko malongate parce que ba barrière et comment qui au plus moins 500 francs bah les kisio. Ceux qui ennemis à Dakina Kachouana, ils devraient passer sans problème. À l'équine sans problème. De côté là, en tout cas, il y a échec total. Pour battre, il y a une barrière, il y a couvre mbongo. Au plus moins 500 francs, l'équipe, va éviter l'équipe, voiture, l'équipe dans la nine. Mais apparemment, moi, un plus, c'est là qui, côté, il y a un foyer, il y a un foyer, c'est déjà réparé, la réconciliation et salami. Mais il y a un peu très tôt parce que les Congolais vivent au quotidien. Matumsu 22h, air babani sikokolia. Bon, na gogolo baboy. Malgré même le côté menazo mona na mibali. O baba okota ine beze pona yibi tata moko. Elonga bana yeba ki angote. Tango ba yeko tia couvre-feu, bana ba komo tuna o popo na biso nzoka yo. O ngai. Popo na biso mona kayote. Siko to komi komona na wana mbe bien. Mena makamusu na mona ngelo ko malonga te. Po insécurité yena ngolu suma kasi papa. Po omuni ba musu ba keno ko lukambo. Babusu butu wana neti ba obatiaka babiloko kolia butu batu bazo uta musala bazo lama Mexico biloko kolia neti bata nani ya restaurant biloko zo lala bazo teka bien te donc mawa 21h batu ba matembe ba konzi bazana bango na Beatrice bazo mela na bango bazo sala ba siko peuple pe amoni tika to bomba na biso pe ka couvre-feu po bango mo kutu ba konzi bazo lia bazo mela yango wana na kotala boye tikaka ba couvre-feu ici là nango eza nango na sens te bon pour la couvre-feu porter un plus mine parce que laisser aller comme ali trop premièrement la rôle bon exemple monde ti ya babar au mona donc musique zo beta nit na quartier ko ba matonge
au moins la musique les gens dans ce qu'on a bana yo moi bana ba jata terre au ça va devoir ça tout ça type partout makelele mais pendant que couvre-feu comment moi discipline comment tout comment respecter elle tout donc ça bien pour la sécurité la biso donc couvre-feu vraiment ils a bien et porter un plus ma casse vraiment ils a initiative va bien. La loi est dure mais c'est la loi congolais to yebiki likambo nyonso na ebandeli ezalaka pasi mais tobosana teke esi to mesani déjà eza pona bolamu na biso donc totosa kasi na ngambo mususu pe ya bakonzi tangu bopesi mobeko bino moko botosaka yango pona kolakisa exemple po lelo tokoma koyoka pe komona ke bino moko malgré couvre-feu mais bokoma ko organiser ba fête ya butu pe ko tambola na butu eza nango kaka donc bo soigner côté wana po population alanda lokolo Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre ya Fula Masolo boyebi bongo Beltesco Nzambe na bango nyonso oyo amesana kosunga population atie na marché mikolo oyo potopoto blevita eza na gu ya kosakana te ba bébé bakangami kutuna mikolo bakoti na cop kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na blevita Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamines sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu ko bosana te ba tiepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko poto oyo bozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo ya monde mais la poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Chaque le 22 mai est la journée mondiale ya biodiversité kasi biodiversité yango la nini Naomi Pila aibisi biso aw. Le 22 mai à chaque année mokile célèbre la journée mondiale ya biodiversité alors que lelo oyo bato ebele bakanisaka lisusu te importance ya diversité biologique pour la présent pe génération future ba activité humaine mosusu mingi bazali kokoba ko réduire ba nombre d'espèces vivantes na kati ya mokile parmi ba éléments oyo ezali ko faire disparaître ba diversité ya ba espèces tokuti déforestation pêche intensive, élevage industriel, pe bon na bongo. Toeba été Ruta 1993, Convention sur la diversité biologique, et Kotaka en application pezalaka ratifié na 196 États. Convention yango ezali na but ya ko défendre la diversité biologique, utilisation pe protection et ba ressources génétiques. Vie importance et éducation publique pe sensibilisation sur protection et biodiversité. Nations Unies et ponaka date ya le 22 mai o ezali pe date ya adoption ya convention locale la journée internationale ya diversité biologique année 2021 ezali ko marqué 28e anniversaire ya entrée en vigueur ya convention sur la diversité biologique. Et sengeli koyeba que biodiversité ezo englobé ensemble ya espèces animales pe végétales vivantes sur la terre. Biosphère na kati na yango mbezali ko abriter environ 30 millions d'espèces, 1,7 million d'espèces animales bazali répertoriées pe chaque année ba espèces ya sika bazalaka découvert kasi ya pasi ezali que ba espèces ebele bazali en voie ya disparition pour na action
responsable ya ba société humaine na cadre ya célébration ya journée lelo oyo mokilezo célébrer biodiversité et sengeli moto nyonso azwa soin ya nature na kobatelaka banzete pe nyama pona ko préserver équilibre ya nature moto akoki kovanda yemoko na kati ya mabelete et sengeli azala accompagner ndenge ezala naturel ndenge mokili akela. Donc il faut ko batela kaba o bazali pene na biso nzete nyama nyonso ya malonga yango importance ya journée ya lelo esengeli ko batela pe kolona ka nzete. Kinshasa eleki partout. Première chaîne d'information en continu KNB News au Azali ko niata ba chaîne ebele na YouTube avec impact na idéologie. Deux émissions déjà ezali kuna en ligne bolanda yango kindoki politique pe bitambola tambola awa. Soki s'abonner te, c'est que balokayo. Par rapport à réaction au président de la République, et ça réaction diplomatique à deux volets. Volet à Liboso à l'objet qui n'a pas répondre, mais à ça il arrêt. À répondre autrement. Le bateau va se critiquer mon consiambo, baso l'andaka aspect oya lobby n'a qu'à répondre, mais est-ce que si ma répondre à quitter? Et ça m'a élite. La politique babunda raboite, abi n'a qu'à répondre mais si manango à répondre. Les gars, moi Liboso mon consiambo à répondre à lobby que il y a solo bato bakufa ki nambo namboka. Ayebi président rwandais ko paniquer yo zela puisque rapport wana outi na biso ba congolais te et outi na ba expert ya Nations Unies. Soki ba expert à Nations Unies batangi plus de 600 personnalités ou ba participer pardon donc les personnalités ayant participé dans plus de 600 violations de droits humains union soana mais tout ce cas justice ça là musala na yango justice de kolobake ya solo bato yo ya solo babomaki baibaki nkita mboka Congo ya solo bato baza ba innocent. Donc pour moi na kolobake chef de l'état a satisfaire ba spenios aspect à réserve diplomatique oyo il y a ça question que a politique té moi ba bato ya IDPS bazande ba mesana na opposition à satisfaire ba on a ke na oza ko se réserver mais à satisfaire pe ba oyo ba kolika ke likamba bongo lokwa moki alo ba reso ngai ba tienga liboso ya Kagame na ko beta ye makofi donc à satisfaire pe ba tu ya wana abeti makofi autrement abeti bangote mais à satisfaire ba on a maloba ya ko contrarier ba on a maloba donc voilà bivalence ou anesali que le discours du chef de l'État était un discours très complet, diplomatiquement parlant. Sans ignorer le fait que le chef de l'État y était, d'abord, étant donné sa casquette du président de la RDC, mais donc, accessoirement en tant que président de l'Union africaine, d'où l'obligation de réserve à certains égards. Il ne fallait pas que le président de la République s'y prenne comme étant un combattant, non. Voilà, moi je pense que tout a été très bien dit. Pour moi, j'estime que Neni a chef d'État, c'est qui l'a montré. Kala ba maman na biso bazaka ko accompagner ba papa soka zali ko lia na table habitude wana esila tokitaki na terrain pona ko tuna na ba maman pona nini balinga lisusu ko accompagner ba papa na table te bolingo esila to novela saison kanga bango tanyos. Reportage Hervé Zaka na Merveille Bombende. Nakala ba maman na biso bazalaka na ambiance moko na libala pi bazalaka soki papa aza na table ye akozala pepe mpona ko assister ye kasi basi ya mabala mingi lelo ba pratikaka lisusu geste d'amour oyo envers mibali na bango te po affection kute kufa nango kala ye avandaka na ye kaka wana mpona kobokola bana na yango biso tokitaki sur terrain mpona kosolola na population nini esalaka ki harmonie wana ezala lisusu te. Papa aussi attendez papa comment so quoi il bala commission il y a tout vendre tout comme ndako comme na bakanda obala commission moni mo so to mo ndelo roté et on même quand c'est beba ngo donc makambo beba za tanga kala batata mama so to babota so kala neza ka siko za tsute biso to comme mbana na mibale to longa ba so comme mbanda bolingo za tsute na bolingo za tsute bandako ba so mo ndelo so moni mo sikanda mo si mama na sembala na table aolinga tsute ensemble. Il y a un papa. Concernant au peu il faut changer comportement. Moi, ça c'est quoi maman n'andako. Pour maman nous d'abord à mobile. Alors faut respecter la base. Moi ça c'est le coco sakanate. Moi ça moi il faut passer valeur pour sa maman. En tout cas il faut zongi sama kamboa n'ezakala ezonga lelo. Maman ça muto sakanate.
Maman za maman oya boti pour le comme mobali parce que maman mutabota ki poko mamuto. Alors faut ba mibali ba keloko wana baza na mitu na bango. So baza na kata mitu to tama kitoko. Moi ba foyer so za toujours stable. Ba papa vérité mokie. Bokoma okekota malewa. Bisiko kekuta na makangu moko lokoswa kulia leo mipesi. Tango koyana ndako bacheli yo. Ba raison ekomi kirikiri mungwa nde mungwa. Boye nde boye. Donc eza pasi makasi par rapport à ba maman ndenge ba boko li biso na ndenge biso pe ya tana biso lelo ndenge zaleli eza kitoko te sengwa libala biso tozomona ngote po ba papa clair ezate baza gauche à droite bata ba double vie vérité bunga tozokande na oloba te ba papa basala bongo basala à la longue et que kitana bana ezonga ezala esute po ba papa ba chanza dans ba kipa ba sokipa suna ba sama wanda kuti akoma soki musala amoni moi chéri mo boy aligné donc mi pesa vraiment na ko ezala esute ta ya kovanda suna moi sanda ba solo la ndenge ezala ki na kala ovandi ensemble na bana na moi suna bo solo ezala esu bongo te mama akoma ka ko sokipe na bana akomsa mo lo wa rido mo ya ndako soki ya bimi mama tika lili solo ezala te mutampu na kwene mais eza malamu te entretanga na oloba na pesa conseil pa papa ke moi sendako aza mama na yo aza muto ko négliger te pour moi si aza facilité sala pe mabe yango wana faut kozala bien na moi si na ndako ko soigner relation ko vanda bien ensemble na famille na yo. Bon pour ngai personnellement la vie nga harmonie za la kalikambo ya moi si na mobali soki ambiance eza kitoko na kati ya ndako okomona ke harmonie ezala vraiment bien organisé papa maman na bana mais soki okomi komona lelo ekomi bato mosusu mama zo lia papa za te mama ya lia na ndenge ni papa pa lia na ndenge na ye bon en fait nakoloba ke ezalaka mwa manque mokie ya harmonie na kati ya ndako osomona mais harmonie edépendaka na papa na mama soki nga naza na papa na mama na ngai toza bien non nyonso eza normal même na kolia soki mama aza te na kolia te soki mama azali toliene ensemble donc c'est comme ça l'harmonie na kati ya famille bon conseil na ngai ozala ke bambilinga wana ezala te na kati ya famille soki harmonie ezali nde yango esalaka ke bana pe lelo lobi bakola malamu donc tokoluka ke kimia ezala na kati ya ndako harmonie ezala po foyer etambola kitoko ba mama babosanaka ke yango bakisaka amour pe epesaka climat ya kitoko na libala pe okomona papa akolinga kutu kolia lisusu biloko ya libanda te po bilugu ya mama ya ndako ezalaka elengi surtout na présence ya mama pembeni. Kinshasa eleki partout. Na sport esengeli boyeba ke côté ya Ligue nationale de football Linafoot Sa Majesté Sangaba Lindi a gagné kibongo équipe ya Blessing ya Kolwezi na score ya 2-1 bolanda yango na reportage oyo. Équipe ya Sa Majesté Sangaba Lindi a reprendre marche na ye avant ba Ange pe bassin ba gagné ki équipe ya Blessing ya Kolwezi na province ya Lualaba na score ya 2-1 na stade Kashala Bonjola ya Mbujimai mokolo ya lobby vendredi 21 mai 2021. Sangaba Lende azongi na masolo grâce na talent ya Benito Oloko Onzaya oyo azalaki auteur ya doublé essentiel pona ko faire gagner bango match ya lobby. Milieu récupérateur ya équipe ya Mbujimai a dribblé ki gardien ya Blessing Serangondo na demi-heure ya jeu après action moko collectif oyo permetaki na ye aya kocha première bi. Baloko bayaki kokoya na distraction na retour ya ba vestiaire pe ki a Kono Kingu oyo azali joueur ya Blessing ayaki ko égaliser na 68e minute pona ba Beni ya Kolwezi. Alors que bazali ko acheminer vers la fin ya match, Benito Oloko comme l'homme du match ya Mokoloana ayaki ko réussi kocha deuxième bi na battant additionnel. Après série ya ba défaite et Beleo et Lananaki 5 au total, ba 100 et or ya Mbujimai ba ko renouer quand même na chemin na bango ya victoire. Rendez-vous donc ezali bongo prix pour na dimanche 23 mai oyo ezali koya na stade Kashala Bonjola et siko ya Sa Majesté Sangaba Lende
akoyamba bongo Rancy Club ya Kinshasa esika bakondongwana pona koyeba classement na ye ndenge ekozala. Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la fidélité et confiance na bino na première chaîne de formation en continu KNB News au Nazaki na Essengo ya ko présenter bino édition ya lelo samedi 22 mai 2021. Merci na équipe ya ba Warrior otobenga ka rédaction Warrior na sima caméra o na monaki bongo Hervé Zaka côté oyo na moni bongo Peggy Ilunga papa social pe ndenge bozali komona mitu ezo salanga boy muta pesa ka exercice oyo komona ye papa Timothée Kayembe oyo azali ko sala musala avec impact na idéologie na ibiki toko kutana na mikolo ezali ko ya kasibo ibi toujours coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga. En attendant Kinshasa et l'équipe vraiment partout. Oui. Réalité ya bana kino